Voilà, c'est parti, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Wana tozali na kati ya commune ya Matete. Lelo tozana esengo ya kosalela bino video ya lelo. Pona kotalisa mpe misala ya réhabilitation ya banzela awa na kati ya commune ya Matete. Alors tosengi na bino bolanda video oyo tina suka parce que tomeka mpe kotala oyo ezali ya malamu ezosalisa ezoleka mpe ezosalama na kati ya mboka na biso. Wana tozali na kati ya district ya Moamba, na kati ya ville province toujours ya Kinshasa, commune ya Matete, commune ekenda sango, mais kasi tomonaki que banzela ebeba ya kosakana te. Donc banzela ya koleka ezalaki lisusu te, banzela ezalaki nango ya kala ebeba ba niveau etonda. Donc lelo pour matadi ya zwa likanisi ya komeka ko bongisa banzela lisusu yango toneki un peu tosala vraiment étude moko minutieuse avec notre caméra awa na kati ya commune ya Matete. Alors besika na telemisi caméra na ngai awa na loboko ya mwasi tozali na quartier Maindombe, na loboko ya mobali tozali na quartier Mandinda. Alors tolingi un peu tomeki kotalisa vraiment na mulai nyonso pour la première partie ya vidéo na biso ya lelo musala ndenge bandi ya kosalama pe kotalisa pe oyo ekomami na mokanda oyo esengeli basala na même si na basali mosusu te tokomeka mpe kotala yango nyonso mpona kotalisa bino très cher abonné de Fantastique Info avancement ya misala nde ezosalama mpe tolakisa bonne volonté oyo gouvernement azali na yango. Alors tolakisi mosala ya malamu po permettre biso mpe na prochaine occasion so tolakisi bisika oyo ebebi ezali toujours mpona lokumu ya mboka na biso afin ke tobongisa yango. Voilà, mbala liboso ya kotala biso na nzela ya Fantastique Info Télévision tosengi na yo omeka kosabone mpe partager video na bandeko mosusu oyo balingaka masolo ya développement ya kati ya mboka na biso la République entière du Congo. Voilà, donc on continue vraiment kosalela bino mais kasi nasengi na bino nanu bolanda toujours le lembo ya nzembo na biso ya Fantastique Info Télévision avant de continuer na ba commentaire d'une manière vraiment na molali nyonso omeka kotala misala ndezo salama boka nzembo après tokozongi la bino juste après la chanson de Fantastique Info Télévision. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Voilà, abonnez-vous gratuitement pour nous soutenir chaîne Nabino Fantastique Info Télévision. Le lot aux bêta vraiment
Puis quand tu as bino abonné à Fantastique Info Télévision, nini misala les osalama awa, au monde bobi que non mosala esili na noté, mais mon cœur est salami déjà, oui bah qui soulager population de jeu ebele, les ali moké na miso, mais kasi et ça les a soulèvement parce que sur dans ici babilili ya kala, ne nzela oyo ekomaki beaucoup yokamao. Donc et nous encourageons aussi na mosala oyo comme vraiment ti na suka. Donc lui toujours dans la carte il y a commune il y a matete. Alors par rapport il y a publication il y a ministère des infrastructures et des travaux publics. Voilà. Donc par rapport il y a projet oyo et bengami kin et lenda. Alors nini esengeli ko salama na kati ya commune ya matete. Donc voilà pour un projet pour le lot 2. Alors mosala seliming mosala oyo kosala avenue reliant avenue Kwenge à l'axe de la direction signature passant par les quartiers Kwenge, Mboloko, Mandina, Maindombe et Lokoro. Alors il faut compter sur la mosala nakati avenue Moulele, bretelle de l'avenue Moulele, avenue de la maison communale de Matete, allant du marché de Matete, Raï, avenue de la Paix, et Tambolibongo, Toketsusin, avenue du marché de Matete. Alors, Tokusan tous Nakati, avenue de la direction signature à l'avenue Kiimbi et bretelle de l'avenue Kwenge. Avenue de Lemba, c'est-à-dire Bokiki, échangeur 1, échangeur 2, échangeur 3, échangeur 4, petit bypass, pépinière, émancipation, échangeur 5, rigole 1, rigole 2, plus passage piéton reliant Canriche à Matete. Alors, il continue sur la tunnel 1, Kalala, tunnel 2, soit au total, il y a au Bongo 6,13 km de chaussée en béton. Voilà, donc, dès tout le baquet, il y a au moins 6,13 de chaussée en béton bitumineux. Et alors, 2,12 de chaussée en béton armé. Ici, le tout sous 1,58 km de chaussée en pavé. Alors, pour les collecteurs Matete, collecteur principal 1, collecteur principal 2 et collecteur principal 3, soit au total 8,58 km de collecteurs rectangulaires en parois, en parings, plein avec les cryptages. Alors, wana ezali mosala oyo ekosala maawa na kati ya commune ya Matete. Alors, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, vous allez vraiment na esengo ya kosalisa bino ndenge nini mosala ezali kosalama moke oyo esalami me toza na elika na mikolo ekoya tokotalisa bino un peu oyo ndenge ekokoma ebele par rapport ya ndenge volontaire kosala mosala ezali awa koma. Donc totonga boye toyebi ke Kinshasa ezali chantier malembe soki volontaire kosala ya kobongisa mpe biso population oyo tozali consommateur direct tomeka kosalela yango malamu kotala na ndangisa na bakaniveau kobwaka basalite te ekozala vraiment kitoko mingi mpona ya kogarde oyo mbula matali ezali kosala. Donc yango toza tomeka mpe kotambola na bino lelo cher abonné de Fantastique Info na kati ya commune ya Matete. Tolobi toza na quartier dans loboko ya mwasi, toza na quartier Maindombe na loboko ya mobali na quartier Mandina oyo tozotalisa bino mosala ndenge ezali kosalama ya mabe. Donc tozo encourager, je répète encore que mbula matali ezosala mosala asala yango na lombango mpona population ezwa esengo parce que soki nzela ezali malamu population akotambola mpe malamu ekozala kitoko mpe lokumu ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Voilà, toujours continuer toujours très cher abonné de Fantastique Info Télévision na kati ya commune ya Matete omoni école otanga omoni epai na bino omoni esiko futela tila biso commentaire ekozala kitoko tolingi tosolola na bino vraiment. Donc toujours continuer toujours na ba commentaire awa mais kasi tolobaka toujours que
pour quand même fantastique info pour la conscience na makambo etali développement ya mboka na biso. Voilà. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En santo salabilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, priorité devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Voilà, très cher abonné des Fantastiques Info, to sengi bino mingité, to sengi garamballon libosa rosta la biso, o s'abonner pour partager vidéo na bande ko mususu. To lobi na bino ke ki sasa soki volonté yo ezo sala mape komi na suka ego sala un plus na kati ya mboka na biso awo na kati ya ville province ya Kinshasa. Ah, tozali na matete, mais je vous signale presque dans toutes les communes na ville de province de Kinshasa est commis chantier pour na rebongisa banzela. Ce qui est vraiment, je le répète bien que mon salaire est commis na suka. Je cite na commune ya Njili, et dans la chantier toujours dans le cadre du projet ya Kinelenda. Surtout que na Masina pour les aller chantier ya monene zo salama na banzela ya Petro Congo ya Sep kuna o bazali ko buka pour na otonga banzela. OK na nsele bozo mona projet ya Rocard. Boké na Kimbanze que projet ya Rocard ndenge ezo continuer kuna na commune ya Mongafula ba commune wana nyonso komoni mosala ezali vraiment kosalama nde tozotinda toujours ba onde positif na bakonzi ya mboka na biso osala usage ya malamu na mbongo bozwi mpona mosala oyo esalama ntina suka pe population biso a toujours tozala toujours ekenge ya kolandela mosala oyo ntina suka ekokoma ma biso pe Fantastique Info Télévision tokolemba te na caméra na biso ya kolekaka de temps en temps ya kotala tokomi wapi na mosala ya kobongisa nzela awa na kati ya matete pe bisika nyonso o mosala ezali kosala wana mission na biso tomi pesi vraiment ya kolandelela bino misala oyo. Alors bomeka mpe ko partager vidéo pour na deuxième partie tozonga tomeka mpe tosolola na population lelo tolingaki biso moko tomeka kosala commentaire na ndenge tozali komona o tozali komona yango nde tozali koloba mais kasi tokoya na deuxième partie pour na kosala totika population oyo alalaka awa oyo ayebi ntongo ya awa oyo ayebi butu ya awa ye moko aloba à travers caméra ya Fantastique Info Télévision ndenge nini mosala ezoleka nini bazali komona ya malamu nini mpe bazali komona ya mabe parce que te la télévision ezali radio te topesi bino rendez-vous vraiment ya kozala fidèle na kolandaka Fantastique Info mpona koyeba ma évolution ya misala na kati ya mboka na biso awa la République démocratique du Congo. Merci na ba congolaise na ba congolais nyonso bazali de partout du monde mais kasi motema na bango ezali toujours na kati ya esika motoli na bango ekundama na kati ya mboka ya Congo ya kotalaka nini ya malamu ezoleka na kati ya mboka na biso po babeta lo babeta baloba ba félicitations pe longonia pe nini ya mabe ezali kosala mpona kodénoncer enfin ke
eloko ya malamu emeka kosalama. Voilà. Donc c'était vraiment plaisir pour ngai ya kosalela bino commentaire pe descente oyo ya bilili esalamaki epai ya ndeko Jekyll ya Fantastique Info. Ngai ndeko Lucien Bokite, ambassadeur de la terre, ni na pesaki commentaire ya bilili oyo eyelaki biso à travers Fantastique Info. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV. Fantastique Info TV.